Étoile, salut tout le monde, j'espère bien que vous allez bien. Moi aussi je me porte bien par la grâce de Dieu. En tout cas, nalinga ki pe na sepela ki mwa muke to solo la mwa muke bandeko. Ba Étoile nanga ya jika bafanya mopa mokonzi, bafanya mamasi, bafanya inosubi, bafanya ba musicien tout ya Congo. Na pesi bino balosako pe na pesi bino bambote ebele. Kasi lelo nazo solo la na bafan ya mamasi. Nazo solola na bato balingaka musique ya mamasi, nazo solola na bato yo mamasi asepelisaka bango. La famille nazo comprendre te eloko nini ezolekana na réseaux sociaux. Nao comprendre te eloko nini ezolinga salema na réseaux sociaux na kombo ya mamasi, bokolimbisa biso na makelele pourquoi place musala na biso ezali eza juste na balabala. Alors ceux qui tolingi peto sala musala mususu to salela ngoka awa tozana choite la famille. Toki kozala basi ya pembe me tozandenge mokote. Mutu na mutazana elongi na ye. Tokozala ba mapasa me tozandenge mokote mutu na mutazana elongi na ye la famille. Cindy le cœur aza mama Biliabel te, mama Biliabel aza Cindy le cœur te. Barbara Kalan la diva aza la diva na ndenge na ye aza Cindy le cœur te. Moi na motion na kombo ya Cindy le cœur alias Mamasi depuis abanda carrière ne musicale tina ndenga komi lelo place aza atikala kosala polémique po yebana te atika kosala buzz moko atikala kosala buzz moko boyete po koma lelo na basindilo vuto na bafane na monde entier te atikala ko créer eloko moko boye pour dire que na créer tume kingandi po balobelanga la famille mutu nyonso azolobela mamasi to apreciaka mamasi to akozanga kolia fufu na kombo mamasi eza pona ye moko parce que cette femme a réussi ko créer kombo na ye na société la famille dignement. Soko yebi musique ya Cindy le cœur parce que Cindy le cœur aza le meilleur, aza meilleur dans le monde de la musique. Elle n'a jamais un jour que ça la interview quelconque ou bien quelque part pour dire que non on a aza spécial pour les kakingandi. Pourquoi bino bo comparakaye? Pourquoi ceux qui bolingi par exemple bo sans haine na bino envers cette femme, il faut vous comparer na Batu, il faut vous comparer na Kingandi, il faut vous comparer na Kingandi. Bezdam suli solo eza ya mopa o mokonzi. Boko kamatango ka na nzoto ya mwana mwasi pona nini? Bosi ba mona timi moko boye elobi ke noza time ya mamasi e yaka kofinga batu na kombo ya mamasi po yaka honore batu jamais batu nyonso balobelaka mamasi ba yaka koloba bolamu wa mamasi sauf basilikaka soki cette femme là elle est attaquée. C'est grâce ya ba qualité wana la famille. Mutu moko te akoloba ke jika ezana jour tel yo ba contactaka yo po obanga kolobela Cindy jamais de la vie. Je me suis posé la question, c'est quelle femme obata kakaye akosola kate na kilelo même nga la famille na yebi ke oui nazana ba valeur ya famille na yebi ke nazana éducation mais à un certain moment soki mutu attaquer yo moni ke no attaquer yo gratuitement olobi ke no nazana munoko na ko se défendre. Je me suis posé la question, sur quelle femme oyo batakakaye matin midi soir cette femme là n'a jamais parlé. Pourquoi si qu'on a babez na bino ya salité babez na bino oyo ezanga tina bozo komemaye na kati bozo linga que toko ta rando na bato non non maman Biliabel azali lokola monument ya basi tala na ba mama na biso ngana nazalaka nazati sikoyo muto olongola ngai azate nazalaka nazali fanatique ya Elizabeth na kokobenga ichala mwana te na benga ke Elizabeth so na benga Elizabeth na yoka douleur mobwe na kata mutima donc nazala fanatique ya Elizabeth parce que Elizabeth akenda me banzembo na ye tikala na ba mama na biso akala
Na lobby bien. Pour bato ba déformaka. Ba déformer en côté. Maman Biabel, Azako fait partie na ba icône. Bato basala que musique na biso et kende liboso. Bato basala que mindule ya basi e yokana. La famille, à quoi bon à chaque moment ko comparaka. Yekutu kingandi ya salaboy, yekutu kingandi ya salaboy, yekutu salaboy. Yazali ko évoluer pembe na mobali na ye la famille. Pourquoi bozolinga comme ma division na kati ya couple ya batu la famille? Pour les loyo bandaropé ça sindi les kia comment projet musical il fallait que fiolo midazala. Pour les loyo bandaropé tali solo ya sindi les kia fois beta na gauche sindi les kia fois beta na droite sindi les kia fallait que beta boy bande ko il fallait na mutu moko na kombo ya kofiolo mide azala. Neyo obeta li solo ya sindi le ker na pamba boye la famille yo ndako beta te olingo ko yeba ndenge nini oui azala star bien avant mais azala ndenga sa boye lelo te tolo ba vérité tozala ba nzambe tosala ba semblate. Pourquoi bolingi ko kabola couple ya batu souci na bino ezali bomona mamasi bobanda gero bandakala bobandaka koluka mamasi akabwana na mobali na ye bandakala. Bozolinga komene division na kati ya couple ya bato. Nazo poser bino question pourquoi bozolinga ko ya na division na kati ya couple ya bato. O eloko bozo sala ezala raté. Kistarmania ngo bino bozo lukela mamasi na âge ya 40 eza kistarmania nini? Mamasi ayebani na communauté africaine mobimba. Mamasi ayebani na communauté congolaise ya monde entier. Mamasi ayebani même na quelques mukili ya bapaya ba mindele ba yebi mamasi. Kista manyango bino bokomi koluka asala revanche. Souci na bino ezali aloba nonga yo na bimi na ke ko sala nani carrière solo nanga po bondima ye. Ebele ya banzembo mamasi ayembi na quartier latin et ko quitter la famille. Et belé ya banzembo mamasi ayembi na quartier latin et ko quitter. Mutune tunami la famille c'est facile comme de l'eau à boire. Et belé ya banzembo yemba mi na quartier latin et pas mamasi et ko kina binote. Carrière solo bino boza nango besoin mamasi akende ko sala eza ya nini mamasi abima star abima méga star na kati ya quartier latin et ko kate. Et ko kate rêve ya ba ebele et ko kate. Likamwe kolekana eza ya yete bokota ye na kati pourquoi oye kolekana na gauche ya yete bokota ye na kati pourquoi la famille pourquoi Maman Biabel bozo comparer na ye lelo na mamasi tango azaka na libala na tabulei tango tabulei azalaka manager na ye. Maman Biabel abandaki kokende kobeta à gauche à droite? Non. Et depuis wana, à part banzembo na ye, oya marqué époque na parce que mutu na mutaza na époque na ye. Eza lo quoi époque ya profiter, Kofi aza génération en génération. Kofi Olomide génération en génération. Mais bango ba marqué ba époque na bango. Na ba époque na bango wana. Neti na minicho yo. Azo salani. Et l'autre côté, laissez cette femme en paix. Botika ye. Azo vivre na mobali na ye. Kista manya nyoso muta mokila koti ko vivre. Mama si asa vivre yango tolo bela bino ndenge nini. Bino bato empire de mal. Bino bato bo monaka. Soki mo pa wa meki ko sala loko kotoy. Mutu bo memaka na table ezaka mama si. Botika no mona moso na kimia. Toza concentré. Bande kona biso ya Luanda pona oshite parce que naza na minute belete bande kona biso ya Luanda couple lo mi dezo ya samedi oyo le leza mercredi ya totikali kana 2 jours la famille journée internationale journée mondialement de la femme couple lo mi de ba décider lelo ba décider cette année que ba ko célébrer ngo na Luanda la famille yo lo ba ko linga mamasi Mère Jika nazana Angola. Mère Jika nazana Angola. Na Angola na yebite précisément oza na province nini. Na yebite bino mongo ndebo yebaka. Mais soko linga mama sika ndengo komelanga. Ma chérie déplace-toi. So linga mama sika ndengo komelanga mon frère déplace-toi.
bola ki sa force na bino na couple wana bola ki sa kieux boza wana e couple wana e sentir que no Angola biso nde to simbi yango eza le 8 mars la famille bola ki sa bango que non nous sommes avec vous on sera avec vous bola ki sa bango eza concert monene moi si kolata wala te yaya kokanisa te que ceux qui olati liputa sokoza mona muki okobima mama mute yaya liputa ezaka signification ya kibomwasi lata liputa na yo tongango na forme ndengo lingi kende kobina yoka bandule ndenge couple lo mide bazoyemba eza kitoko alors batimi nanga mama batimi nanga ya mamasi ba mère nanga ba papa nanga ba fani tu ya mopa o mokonzi merci na ba capture et ba billet na bino to lansaki monde ordre to moni ke monde ordre eza respecté lo to lansaki baloba to moni ke maloba eza respecté la famille merci na ba capture na bino merci na ba amour na bino merci na volonté na bino merci na obozo sala pona hippodrome de Vincennes de Paris la famille le 19 juillet 2025 la famille et koza la somme ngamono okokate parce que WhatsApp nanga eza inondé WhatsApp nanga eza ya kotonda WhatsApp nanga e supporta te loko mon côté WhatsApp nanga eza au-delà même ya ba pensée nanga WhatsApp nanga eza plein à craquer na ba capture ya ba numéro to ya ba billet la famille yeba ke ba billet wana eza ko varier lelo ko sombango boye lobi ko sombango lisubongo te alors bosala na lombangu bokende ko somba ba billet na bino pona hippodrome alors na suka na on lancer message moko boye la famille moi si zala na dignité o jika na lobby moi si zala na dignité moi si zala na dignité kozala lokola mbwate obanda kolia mukuwa osanzeli mukuwa otiki yango un certain moment récupérer non zala na dignité tu es une femme oso pesi mukongoko tika eloko peseli mukongo dignité ki bo moi si faut la tanzoto bino nde bo tika ki mama si apema te bino nde bo tika ki mama si azana kimia te cette femme là est concentrée na minute na musala la famille makambo concert hippodrome eza awati likolo makambo ba concert eza gauche à droite Belgique concert ezali la famille bino bokanisi na poto tozui Belgique tozui France tozui ka poto mobimba et ana muto akocha Koffi Olomide kao muto akocha Koffi Olomide kao te la famille Koffi Olomide aza bibliothèque ya musique ya Afrique bolinga te surtout na Congo en matière yandule Koffi Olomide aza Bible aza penza oto benga ka Bible soka zoyemba ana limite te ana donc azokende au-delà alors ekota bino na matoi na bino so sans eloko ma chérie ou bien maman sans yango le cas na makabu mususu te bo pesa ba tout temps na bino batu bozo utiliser le passé pour na conduire na conseil hippodrome sachez bien que non beaucoup recraté ça je vous dis la vérité boza ko utiliser le passé pour na conduire conseil hippodrome boye bango bochango na mitu na bino ke beaucoup kangote le passé bozui ba le passé bochango pour na conduire conseil hippodrome la famille waneza zéro bochango na mutu na bino ke eza zéro concert à hippodrome et corricir concert à hippodrome et kelikolo concert à hippodrome et beta concert à hippodrome et kokamisa mokili concert à hippodrome et kozalande opesimbwa mbwa boyi ato yen espoir atayo oye olobike pona eloko boyi ngana kokende na concert wana te yo moko nde mutu lobi est-ce que batutu balobi yango te yo moko nde mutu lobi est-ce que batu nyoso balobi yango te botika mwana mwasi wana ape makimia ana tan wana te même na bateau na ye balobela kaye alingi na ye pete azana donc ye azana kati ya préparation ya ba concert rebele botika ye atikala koleka na internet alobi ngana sali concurrence na mutu boko boye et ceux qui mutu moko boye comprenez-moi que ngana leki mutu moko boye jamais tikalo salango jamais de la vie azala sindi nenga banda aza sindi ti lelo yango na mi poser za kindo kitoni kistarmania obozo linga bo imposer na mwasi abato ezaka po boma libala tonini a boma ngote
Kistarmania ngo bolingo imposer na minute oyo asala boy il faut asala boy poto ndima asala boy asa sala nyonso yaya Kistarmania nyonso ba star tout ya mokili bandingaka ya oyo bana basi bakenda koteka banzoto po ba yeba na basala Kistarmania ye déjà sala ngo dinema soki dinema boyo lo bisanga na babilo msusu baloba te asa sala ngo na ndenge ya dinema to asala ngo proprement bandeko asalango na ndenga propre au calme digne azala na besoin kende akelongolela mba epai ya motu moko boye po akende omeme na concert mo quelque part te azalaka na besoin te se déshabiller quelque part te asala Kistarmania na ye comme il faut alors botika ye la famille botika mwana mwasi wana apema afanda azo préparer concert ya monene concert ya histoire ya mobali na ye concert ya histoire na bango concert ya vie na ye bolongole na babuzoba ya salite je vous aime je vous adore la famille ici il fait tellement chaud. On est ensemble avec vous. Épargnez Maman Si a mouto ba besti. Maman Si a mouto ba vie à salité. Épargnez. Tala. Moi si c'est la force. Et cette femme c'est la force de Koffi Olomide. Et Koffi Olomide a un parapluie pour Maman Si. Ça veut dire que ti lelo Maman Si a za bongo. Bato ebele o batondi sa mina misala mabe bakoki ko toucher Maman Si te. C'est parce qu'elle a sous protection ya Koffi Olomide. On a tout chango na mitu na biso. Merci beaucoup.